Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane. Tu n'appelles pas mbote, ba ebwe ma vie. Puis muka wazim, est-ce que vous allez bien? Ou bien maman tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo ba télévision qui m'est ezali toujours à Kinshasa avec mes cœurs. Toujours. Donc ne boye bitan bo mona ranga bo mona toujours pembeni nanga mes cœurs azala toujours wana. Robo tu na maman Deni azana ye. Oh beba maman. Oh beba maman. J'espère que vous allez bien. Merci mingi na bien surtout bolinga maman Eliane. Tout au bosse pas maman Eliane. Tout au botala ka be émission ya maman Eliane. Tu na ba be émission on a sala kango pona ngate za kapona pino. Boyete na lo basoza mutakanda kotala ngate po osepela na ona ngaite so ko mutakanda kotala ngate po osepela na ngate so ko za mutaketo kotala ngate po osepela ngate et surtout ce ko za fanatique révolté. Surtout sur la fanatique qui révolte quand la ngate pour okosanini okosepeno na ngate na ba toujours que émission ngeza rapona obibisate ka César ande pona obongisa la kati ya mboka Kongo na ebisi bino soko za sur place makambo ezebele le kaka ya modèle na modèle na ebisi bino awa ezala ka ya ndenge na ndenge la mienne de ma maman la mienne de ma maman mambo zaka ndenge na ndenge ba comprendre Miki a mon téléphone les mois de mars c'est son anniversaire amen mois de mars c'est son anniversaire na yé bo comprendre amen na téléphone donc na bisu bino ke na mboko yo makambo ezebele ebele ya osanganate moi c'est sur azopala la mienne na la mienne nanga pardon polimbisa la mienne dans pesa batuzua awa la mienne de ma maman zo souhaiter nga ba bon anniversaire mon nanga 40 mars toza plein d'émission abina ko bukata te na ko yamba ka la mienne na abina ko kata te na yamba ka la mienne de ma maman. Amen. Vous comprenez ça moi na ye mois de mars hein? Merci la mienne. Et moi mbotama na ye hein? La mienne de ma maman de la liga maman était. Jamais la kotikai. Voilà. Donc les autres sur les nebsibino qui en tout cas tambola na mukili omo na makambo. Toza na kati ya biso na biso ya papa pour le mariage. Vous comprenez bien so miki wa uti osala mois de mars c'est moi na ye mbotama na yazo sepela botama le 6 mars. Eza le 7 mars c'est kaka. Eza le 8 mars ye kaka eza la 9 ye kaka. Donc mois de mars c'est kaka ye. Tango ya mbotama na ye to nanga kina la bato ebi ke moi si ceux qui moi na sozo kende ko bala baluka bato baza déjà une expérience libala pour ba encadrer bango na kati ya mabala ceux qui na biki baluka bato baza une expérience baluka parrain nini marraine nini baluka famille bato yo ba fadi déjà na ndako libala oyo bakoki ko encadrer ba nouveau marié pour bango pe ba vivre bien na kati ya mabala mais mokili échanger na mokola lelo ozo ba susu tenani na koki ko zo marraine mokozo marraine boye mona ka marraine ye moka na bomelo libala okozo marraine boye wana ko pesa ba conseil à mabe okozo boye alors o toze ko ebisa bino sko histoire vrai et uti ko salama na moninga moko ya miker na ko tika la miker maloba apesa bino explication likambo oyo et tu ko komela na moninga na ye oza camarade na ye miker na tikelo maloba mbote na bino nyonso na pesi bino ba bisou kande mama uti ko loba tozwaka ba parents pour basunga biso neti nga na sala na nga choix malamu na sala choix maman Eliane bendele ko ya raté toujours au top conseil des conseils olala na conseil olamka na conseil fimbu pe epai parce que maman so alingi mwana awogangela e awobetaye fimbu toujours epai mais eyo esalemeli ndeko nanga azotuna asala nini na likambo ekomeli ye azwaki bana moko ba sollicitaki bango babite papa maman tolingi bo parrainer biso bo soutenir biso ka ndenge ezalaka bayo kondima babi ba to accompagner bino en tout cas alingaki mwana na makasi ndeka mama ile na linganga makasi ndepe alingaki mwana ye asoutenaki vraiment nyonso en tout et pour tout kotambola et tout et au salema mariage salemi makamnyo salemi mona pe ake epai na azaka na mboka Kongo te afanda na mboka na bino kuna mikili kaka ake kote kuna tango salemi na ndako ka ndenge ezalaka papa parrain na mama marraine baswani lelo esilit ka na couple nyonso toswanaka te mama ezalaka nango le haut et le bas et aussi là papa parrain soki baswani susu na mama
azongiseli ye sujet liboso omoni yo mokolo no kwesa telefone nanga baswani lisusu bayokani soki baswani lisusu kaka sujet wana omonaka neti mokolo koyesaka te osalaki boye okendaki boye donc ya wana mona uti mboka na ye kuna na mboka mikili aye koya awa na Kinshasa afandi epa mama na ye afandi epa bapare na ye po akende na famille na ye te na famille mobali te na afanda papa na mama ayokende pa papa na mama fandi ne mamita zaki de pa ya mama papa Johnny na mama Lili voilà et osale make mona neti mona bangi bimana mama batambola neti nga natambolaka na mama na nga tokei boye bomonaka nde totambolaka soki bazongi papa para abengi mwana bokendaki wapi kote ni bolekaki asololaki na nani elelelelelele mona siko azo comprendre te ndeni ni papa ba question na faut tout na mosi na yo tout na nga na sens ni mona pe na sagesse penza mapesa kie azoloba te papa tokendaki boye kaka nani aye bisi mama ndeni nso tokei papa tuna kanga abi atuna kao abi soka tuni okoloba ne suselo te esili e osale mamkomso so baswana ki parrain na marraine baswani ndongani parrain ye benga mwana abengi fiole ayaka na ba plainte et pas ya ba parrain azo ba plainte azo papa fiole le monde à l'envers oh osati cohésion mama na mwana Olivier Sele omoni yango parrain ke kotuna parrain azo makambo ya ye ya ndako ole fiole azo makambo amemela ba parrain azo makambo zo la fiole ya mobali kutu te me ya mwasi abandi kolonga makambo ndako azo koyebisa fiole ya mwasi ya mobali kutu te me ya mwasi s'il vous plaît maman parrain lobi afandisi mwana bokendaki kote ni kote na bokendaki ni mwana pa komi kobaye abi te tokendaki boye tosalaki boye abi tala yoka siko na yebisa omoni nde mama na wazakana ntumba numéro 0 mobali azopesa sango mwasi na ye epai ya fiole na bango ke ndenge ozomona mama no mwasi na nga aza ndumba monene me mwasi ne ya ndako abi aza ndumba azoyebisa mwana bango basimi na libala 12 ans de mariage baboti bana alobi ndumba numéro 0 ndo omoni wana kolandaka ye bongo te ndumba obiki ndumba na kota zwango pa mama na ye mama na ya bota bango tata tandi mwasi na motalaka ye moko parrain asepeli kozwa mwasi oyo asabota bana tata te mama na bango mwana azosasa mama bokilo parrain aosasa mama bokilo epa fiole na bango ayebisi fiole alobi omoni mwasi na nga ndenge azana mama bango abota bango mwana tata donc ye moko mwasi na nga ndenge azana aza ndumba mais entre temps bavandi na mwasi 12 ans baboti bana 4 abi kolanda ete no monio nazali ndumba azwa makila ya mama na bango abi kolanda ete abandi kofongolela fiole makambo eleka na ndaku na ye yo kasi nga na osala nini na abi omoni na za boy yo atuka mama kilo eza mabe uzofana mobali na ndaku me uzoyeba mukati na ete toyeba na bilongi atande tobala na boy ayebisi fiole bandeko ona obetela bino ezali sapote l'histoire vraie ya camarade na ye ayebisi fiole abi ndaku tunde na za boy moi to kabwana boye zate pona opesa bana pasi aloba pona nindeni bakabwani boye bana bazo ba shock na mutema pona ngaku tunasambelaka akufa comme ça bana baoyeba ke mama na bango akufa yango mama akenda me pokabona ne mona ebisa bi papa tina na niveau wana soki problème ezali luka mama bo solola ote esili aloba makambu donc ya somme
na makambo subasima ya kati ndako na bango nyonso ayebisi filleul parce que na olo babwe parce que etango basololi na miki nazaki wana na yeki nyonso so na tiki miki razo maloba parce que eza moninga na ye moko apalolela bino na makambo na kati ya ndako na intimité ninge bazala mwasi na ye ipare mwasi na ye soka ke na ba période ba règle ça à 2 semaines nyonso to ayebisi na filleul ninga azana soki moni makile ça ke 2 semaines est-ce que le moment so moni makile ça 2 semaines okoki oyebisa filleul yo mobali yo parent bazui parent oya koyebisa mwana oyo bino bosimi na libala oleke mwana soka makambo ya kotuna bino papa mama eza ndenge nini yo mobali oza ata na somo te kilo te okosoa ata na mwana ya mobali te na mwana mwasi le cœur de l'homme esili wana te alongwe pa filleul akesiko pa mama pa mwasi na ye sikoyo pani asongi tinde okendaki bobimaki na ye wana posko ntango na kosolola mwana mpe abite papa mokona tokendaki boye toutaki zandu toleki awa tosali boye oyo filleul alobi akesiko pa mwasi mwana wana keba na ye akeo basiko ya lokuta obike mokona ntango okenda nzela na ye abengai ngai yebisanga asinga papa keba na mama lingi yo te mama alobi akokima na bana akoyiba ba passeport a voyager na bana donc yesko kisongi aye alambi pona nini po mwasi tanga yoka bongo ayina filleul palo bakena mwana oyo ayaki na ndako nanga pasani abomehali bana esali epasi afandi ase confie pa na ngai kamana ya de tous les temps et puis moi maman ta problème eza boye wenga bon likamunene bon yo fana wana motema yo sanduku te abakite tuna na yo wana yaki na ndako no po ya kopanza libala na yo te papa lobera bia atika makamba papa likamususu matendaka nango okofanda nango te tuna ye pona nini ayaki na yo yambie na motema mobimba yo za mama na ye soki azaki na problème etant que basi bofanda lequel droit déjà ya kovanda aswana mobali na yo aza parrain baza bacamarade te tuna ye mwana kende kotuna boye po lisolonga mpe nayebi mwana marraine akende kotuna filleul boye ndenge nini yo oki koloba na mobali na nga boye mobali filleul mama makambo nini ozoloba wana tala kutu ndenge parent alobi na ngai ale bandela makambo esika sikoyo kamana ngai kokondima ke filleul na ye aza na problème te na kati po filleul akomi kobetela ye bamasolo ya kati ya oyo nyonso mobali alobaki parrain filleul mpe atabi na kobomba te na koloba nyonso mama yinanga nga na problème na mama te mama ya koyinanga abandi kotalise mama tala papa ayebisi na boye mama na bino ndumba abota bana tata yo mpe ndenge oza na ozwa ndumba ozoki ndumba ya mama ya bino asa baya yo kuti ndenge oza amona kokufa no lelo lobi mosika po so bokabwani boye bana bakozala choke olie bana bazala choke te mpo na yo tokufa na yo bana bayebaka ke mama kufa yatela kobokola bana mpo na motema na ye kutu ozalaka te na motema kutu alingaka na yo te do ndenge ezanga na bana wana kaka mpo mwasi moto akumbaka zeni alobi kutu azodute na bana alobi azodute bana wana eske baza bana na nga mais soki otali elongi ya bana wana otuna te bilongi na bango ekokana ya kotuna te obondo samba otali tata otali bana mobimba nzambe merci mpe bana ngo bazwa ete bazokala papa ba nde likambo somo ekoyaki donc moninga mwasi mayele esili mobali na ye moko 12 ans de mariage akoko kobimisele makambo ya minene na baintimité nyonso akoboma ye na baintimité byo moninga koma mpe monene nde mwana aningana kutu mpe bien te tala makambo parent azokende oyebisa filleul ya mwana mwasi ya mwana tokoloba boye ya mwana faut kopona baparent il faut kopona banani bakoki koaccompagner bino parce que parent na marin c'est toute une vie ndenge na bana bake votre deuxième maman eliani tout marin no aza deuxième maman parent no aza deuxième papa na yo ntango bozo kopona bato ndenge wana ngape na yebi mpe bamosusu na mboka na biso kuna marraine abomi libala ya bana na ye marraine ye mo abomi libala ya bana na ye marraine afingaka filleul na ye afingaka atongaka filleul atongaka filleul ase confie ke epa na ye ke mobali na ye ndenge aza wana abi mama ekota kaka toloba yango kaka mama nde naza bo mobali na ngai tellement moi belaki mwa mingi abelaki sucre abelaki mwa mingi nzoto mibali esali nini elembi mobali penza kotelema penza
ayo no mwana na conseil na biso bangala soni ezaka nango te ase abike donc fille se confie pas à marraine abi na marraine ki mama obala obela diabète eza mwa makasi mwa diabète na ko mbala kibe munene na nenga traitement penza mobali penza kitia kondi po diabète linga te mutaza munene fo mutaza la mwanzo to ya kokonda mobali penza kitia kondi ayebisi lokola mobali amonki mobali penza moli nyoko tembe ko nyolo kezo nyolo ka suma la mute komi ko ka souci abi mama ndenge za boye est-ce que na yebite solution ni ko lukilanga mwana yo ta mobali nanga ko telema eza suma la mute ako supenza ko telema mala mute za ka sosel ka le mbese na kela ga pa ko sama ko mela Maman, bien se faire la pardon pour Maman, parce que maman la yamai. Ya petit. La personne la yamai. Moi c'est une solo bande bonangai. Ai ko ebisa marraine. Na façon que na ebisi boy marraine akolukela ngata mo banzita ba koko akokata ko sunga mwana ketala boy mama na ngai marraine ko yoka ka yoki likambo yoke nini ko tembetele makalisusu te mama mela la vérité la mela wapi yanga d'accord marraine ko yoka yoki kaka boy bande ko marraine bana ko kendo beta masolo so kutenga Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Kutekana mutu moi tikana no bite mimi ndenga zana monde mbana kondi bongo kasi loko mbane diabète te diabète yango moni akondi bongo mais esuki kana kokonda te mbana hotele malisute yo apanzi fiole na ye na ebisio tika kisongi oyo bozelongo mikanda na ba mairie na ba commune na ba nini bozelongo mikanda akomi kotonga fiole na ye fiole akomi kaka ndenge oyo mwa so sali marraine habite mama na so na fiole na ye ba qu'est-ce qui se passe akomi na niveau oyo akendo ko so na mobali na ndenge nini abanda ko ba makambo boy wana pe pareil moninga la ya yebisa bi mama yewo yo marraine ozo ko tuna kite marraine no za songi yabi na yebi kaka loba mingi. C'est bon, il y a des la bouche qui parle trop. Pêche trop aussi. Oui. La bouche qui parle beaucoup. Pêche beaucoup. Pêche beaucoup. Ah, bon, il y a des marraines à sa panzo sango. Que mon bal n'a sa ranini a tellement sauté. Moi, ça, simbi moto, réputation à moto. Ah, simbi moto. Abinini, abimé, oui.
Yo mo yebisa ke mobali na te masute. Surtout yeba. Yo za kama bon yebisa n'importe qui. Abi ndana yebisa ki marraine na mona ki lokwa bango aza marraine na ngai ba parrain na biso so na mibala. Yo na beteke ka lisota musa ko edenga kamba bon na koloba na famille te na koloba na bandeko na ngai te mutabi na koloba ngo na bayana nga te eza quand même soni baba ke mobali na nga bonde te baba bon baza ndi ba ozolango kaka bisole kendeka ezo kendeka ba comprendre mama na boki ko episa na bandeko na nga na bina se confier pa marraine bongo pa marraine so panzinga sango ya ye moko marraine apanzi esango epa ya bato mobali na ye atelemaka lisusu te mobali na ye atemaka lisusu te bandeko makambo kaka ndenge etambolaka camarade ya fi wana abeteli mpe mobali na ye abi tala marraine ya intel ya x ayebisinga ke mobali camarade na yo atelema te oyo marraine na ndenge nini epo ayebisika na nga te ayebisango na bato ebele soki abosoka lisoka yo oyebi te x mobali na te masuta oyebi te vraiment mpona nini vraiment aboye oyo bamarraine oyo bamarraine ya moderne nini mobali na mpe abi te na kovanda mpe bongo te lokola bango bavantaka marraine parrain tosala choix bien mama ayebisa mpe camarade na ye ko ayebisa en tout cas mon cher na kobombela yo te kamo ezocircule il faut nayebisa yo tala mwasi na yo pa ya kende soko opelisa moto yango wana mwa soki na modele ebele baipanza makita ba partout ye susu mobali oli avanda na likambo ake koyebisa moninga na ye mobali ke tala mwasi na yo ayebisaki na marraine ke yo mikoza na baproblème ya boreke esu malamu te oyoki mama nanga libala nepanza nini nudité ya mutu bandeko batushaka na réputation ya mutu te ti jalmet opesela ngo su moto to so pelisa mama mobali azongeli mwasi alobi mama yo ke koyebisa na marraine na yo makambo oleka na ndako kenga na otelema te mwasi sikoyo kwa sa yokaki yango deja pa moninga mwasi toka lisusu eza te yango sutu kaka ke komi na mato ya mobali eteme mbala yebisa camarade na ye abete camarade na mwasi camarade ke botipa mbali ayebisi tala omoi na poto mobali moto akendaka te mwasi atikala na ndako me lokola yo kuta eza ndako eza yanga antuka bima kende mobali abengani mwasi abi na ye komonu awa te nde na oke mosala nazonga nakuta yo te moko ya liboso mwasi na resiste moko ya mibale ya resiste moko ya misato mobali ayebisi ye nansi loko kobenga polisi mpona koboma yo mwasi atali kaka mobali ndenge azalaki na rage mwasi akimi akei mokokende pa marraine eza te nde sikoyo aye kokende sikoyo wapi epai ya grande sœur na ye komi epa grande sœur na ye explike problème ketala problème nga nazwi boyeboye abi nde nayebi soki soki ozwi motu marraine fo oyebisaka evi na yo mobimba mobali moko te alingaka batushe na nudité na ye personnalité na ye répétitive baloba bongo personnel mutu na mutu azwaka exercice mutu na mutu asisaka na ndenge réputation réputation yo kobosa tobosa eke kaka bazalaka nde bazwela mutu moko te mobali moko te ya libala oyo akoki kolinga makambo na ye ebima libanda et surtout makambo ya mbeto makambo ya chambre intimité soki omoni mobali na yo kote wana aza malamu te eza kokende bien ndenge olingeli te bokende hôpital bokende omona monganga eloko tovandeli awa eza nde likambo ya sungisungi kala ezaka ya basi lelo ekoma ya mibali botala mibali mibale nde babomi ye mabala kote oyo parrain alongi na makambo ya vie de couple aye koyebisa na fiole kote oyo mpe mwasi ya libala alongi na makambo ya vie de couple ayebisi marraine akamati nyonso libanda apanzi ye wo oyo mpe kote oyo aye kobebisa réputation ya mwasi na epai ya fiole na bango libala ezalaka nde bano bino bobalisi balanda nde exemple na bino ndenge nini bovivaka soki boza mwa mésentente incompréhension koti na libala bakoya nde epai na bino mama bakenda kote pa papa te babandaka pa ya mama talanga mobali nanga lobi todiskitaki mobali alie te mobali akoyi kolia mama nakosala ndenge nini mpo imera mobali nanga ezonga wana nde mariage nakoyebisa te mpo imera na mobali na yo ezonga lelo soko aye yamba ye boye mpo azongisa imera mpo ndako ebongaka na kanda te ndako ebongaka fo ezala na kimia ezalaka bongo lelo mpenza mobali mobali otelemi okoki pa fiole na bino okoki koyebisa makambo ya libala na bino okoki kobeta vie ya mwasi na yo
yo ndimaki mwasi oyo babota bango bana tata mais au moins mwasi na yo abotika na yo moko abotika kana yo moko alandi pe likolo ya mama na ye te alandi te metala nango za ko ndumba alanda mama na bango bakuma na facilité kofinga ba mama bokilo mibali ya lelo facilité wana na ebité vraiment maman aboteli mwasi mongo we ka okinga na mela mai pardon maman aboteli mwasi respecter non na vie faut ba ça la limite des choses zala na ligne baki oyo za ligne rouge na ko koleka ligne rouge te parrain na marraine boye ba place na bino place ni pe bosukaka et puis bino ba parrain soko ebiki bo parrain couple moko boye ozana droit benga fiel na bo solo la te yo faut sokana mwana ya mobali oya mwaso tike pe na mama c'est ça mibali o bazaka bibenga benga omoni biso atale mo biso ndeto aboye omoni nga na sala famille du cœur pour fondatrice sa famille du cœur ezanga présidente nango pe ezapeka ngai sikoyo nga na loba boye na famille du cœur ndeto zaka wana to benga biso na biso ba mama ndo ozomona ba mami chérie ba mama Jenny Mungai ozomona ba mama Mete bango se tono ozomona wana ba Clarisse Kongolo bango tu wana muta benga ka mobali ya muninga azalaka te biso to solaka entre nous les femmes on comprend ba papa pe ba solaka entre ba papa biso ba mama tozana couple na biso ya ba mama ba papa pe bazana bango ya ba papa biso ba mama soto solo likambo en étant présidente na bengi président qui est likambo za bo chepa ya ba papa tozaka bongo tozaka te ko na na téléphone na bengi papa Mungai jamais oh parce que c'est pour moi de mon cœur belle sa maquillage maman Bobi la dawa na benga te ce qui likambo na besoin comme papa Mungai na sa papa neto papa likambo bona na poso comme papa Mungai pour comme pino papa bino ba papa parce que il est président mon de biso tambola to benga kate ki o benga mobile ya moninga to benga kate nga na sala réunion ya ba couple to za na respect moi si mon toza téléphone benga mobile ya moninga mama teza matanga Robert a dit qu'on mwasi papa zawana on a présenté ba condoléances ye mo kazu téléphone a tsungi papa ba condoléances o mona to ko kende awa na nini na ngiringiri mo kona biso mo mama Adeline oui papa biso papa Willy akufela kiniki na mwasi tant akufela ki mwasi matanga na uteki na ngo banda poto wa ti awa na zili ba mami chérie ba ye ki wala na papa biso papa Achille to simizela to kena matanga tu ko représenter ba ninga na biso nangiringi to na matanga ya famille du cœur biso to zaka bongo te ozo téléphone benga mbala muninga to benga kate ba papa bango na bango ba mama bango na bango biso ba mama to zana couple na biso ba mama ba papa ba zana couple na bango to sala bongo pona respect to zana ba respect to zaka te ki ba limite ezali ate ki o benga mobali ya boye mobali benga mwasi ya boye pana biso na famille du cœur ezala kate na sensi 22 en tout cas ba parrain na ba marraine tant boza ko simba bana na mabala bosa la rapenza la part des choses bo simbi bana na mabala pour bo baby sa vie na bango ta venir na bango te bo simbi ba pour bo accompagner bango yango ba lobi pe ko mela na dibala eza ko za malamu na dibala ti ya ba tu musu pesa 30 ans de mariage 35 à 40 ans mais maturité ezate koza peka marraine te parrain te po ba umena dibala ba koza ba umena ba ona dibala mais ba vanda ka pe malamu te ba to koza ba umena dibala ba kuma vanda ka pona bana to sito boti bana sito kumina ba koko to vanda kaka mais e vandeli ya malamu boye eza na ngoti donc pona ko sukisa na vie mutu foza na limite na vie ce qui mutu ayebi so likambo ke tala likambo eza boye yeba ko bomba pe sekele ceux qui moninga se confier pas na yo ko trahir yete trahison za kama pe ceux qui moninga se confier que tala boye ko trahir moninga te eza malamu te ozan kambo aloko pour ça en tout cas bandeko eza epesi pasi epesi pesomo ko onde kwa luka conseil na ba commentaire pour pesa conseil asala nini bien bon pesa conseil mutu na mutu isapi moko esukola kilomité vous s'abonner massivement na Elia Nito TV vous que dépend la famille bota vous que nda otala ka mikela za kuna sekisa kuna
Non, j'ai appelé ma cadeau. Anniversaire, moi de mars, bon, je n'aime bien, bon, ça n'est pas un cadeau. Maman, je n'aime bien, maman, je n'aime bien, en tout cas, pardon. Anniversaire, Mickey House, c'est la cadeau. En tout cas, pardon, maman, pardon. La mienne de ma maman, pour tout le monde, na paiement na kimia pas à côté la mienne. Bon pour moi de ma maman. Na paiement. Bon mamie chérie. Est-ce que mamie chérie t'a bien anniversaire? Mamie chérie, est-ce qu'elle mais mamie chérie n'a annoncé déjà qu'elle anniversaire na moi mon bi. Mamie chérie peut na. Moi nyonso. Mars mon bi bezangai totalement femme. Na beauté dans le monde de la femme. Totalement femme. Femme à la cuisine, à la maison, à la partout. Bon, voilà, pour la lelo la moni to suki wana pour makoloza na nzela. Oui. To suki na biso wana. En tout cas, merci mingi na biso surtout bonga mama ile anitu. Bino ba bo disposateur la bino pona kotala to pe pona koyoka. Na singi na bino bo partager émission. Ba ne belé bazana kati makambo yo marraine. Omona mutu na marraine baloba na asute. Marraine na parrain baloba na asute. Ba marraine ba fiel baloba na lisuste. Pona ni evangeli mabe. Bazo vana malamu te. Evangeli mabe c'est que baloba na rappel lisuste. Tant ozi ba parrain. Tant ozi ba fiel, c'est pour toute une vie. Et ça pour na vie, et ça pour na bosuka na balabala te. Ba marraine belé songi. Na ba parrain songi pe to kangi ba. Voilà lelo, il prier muti. Bola ba bolia. To yati. Ça c'est lengi.